Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya. Bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Bolandi ya journal a peu na peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango na ngambo ya chambre basse ya parlement pour la kotasa bino ndenge na assemblée nationale bo retenir que commission socio-culturelle ba entamaki examen approfondi à proposition de loi oyo ezokolobela bongo ba principes fondamentaux pour la recherche scientifique héritier mapine mazali kuna na compte info lingala. Nabukambeme ya Jean Simon Fouti Kiakou, commission sociale et culturelle ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, babanda qui depuis mardi 26 mai 2026 examen approfondi ya proposition ya loi oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux ya recherche scientifique et technologique initié na député national Dorothée Madi ya Mwamba. Réforme oyo ezali ko viser ko pesa na République démocratique du Congo cadre moko légal et moderne capable à répondre à nouveaux défis scientifiques, technologiques et économiques. Pour la première séance de travail oyo, ba député ba se concentrer qui mingi objectif na yango, ba finalité pe ba champ d'application ya future loi, ba article 1 tina 7 yango ezalaki examiné pe analysé pe ba pesa ki ba amendement et ba membre ya commission ba question technique et belé ezalaki soulevé na ba débat oyo ekumba ki ba eliba solliciter expertise ya ba spécialiste na secteur scientifique et technologique pour na komema lisusu ba précision na texte oyo avant adoption définitive na yango conformément na règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale misala ya commission ezali kosalema à huis clos ba conclusion ba échange nyonso et kosala objet ya rapport oyo ekozala présenté na séance plénière selon Eli ya Mwamba Dorothée Madi ya Mwamba ordonnance loi oyo eza en vigueur ezali correspondre lisusu te na ba réalité ya mboka topé na évolution mondiale ya science topé ya technologie ezali appliqué depuis plus de 40 ans. Texte oyo ezali ko présenter selon ye ba limite ebele loko la absence ya vision claire na secteur pe ba incohérence ebele ezali ko freiner développement ya recherche pe ya innovation na République démocratique du Congo na nzela ya réforme oyo ba député bazali kozela ko adapter secteur ya recherche scientifique na exigence na développement moderne pe ba sa la science ezala véritable levier ya croissance nationale. Future loi ezali ko sepela mingi ko renforcer compétitivité scientifique technologique de la République démocratique du Congo na kotaka en valeur potentielle multisectorielle na service de progrès et innovation et développement durable. Tobeta masala primature pour notre assemblée première ministre Judith Soumino a présidé qui séance de travail et sangisa qui mardi 26 mai ba membre ya gouvernement ba représentant ya secteur privé local la FEC peko peme koboye bake bokutani oyo tina na yango ezalaki mingi penza pona ko renforcer dialogue entre l'état na ba opérateur économique pona ko améliorer climat des affaires. Nathalie Kaila RT Mapine ba accompagner qui Premier ministre Judith Soumino Atuluka a présidé qui mardi 26 mai 2026 nouvelle séance de travail et sangisa qui ba membre et belé ya gouvernement ba représentant ya secteur privé local la Fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo Kopemeko beaucoup tani oyo to rencontre trimestrielle et ezali pour na renforcer dialogue entre l'état na ba opérateur économique pour na ko améliorer
améliorer climat des affaires pe comme ba réponse concrète na ba difficulté oyo bazali kokutana na yango ba entreprise yango ba échange oyo ba lobela ki ba problématique ebele lokola fiscalité multiplicité ya ba contrôle ba taxe financement ba entreprise pe accompagnement ba structure économique ya l'état selon vice-premier ministre en charge économie nationale Mukoko Samba gouvernement azali ko tenir ko mettre en confiance ba représentants ya secteur privé na ba préoccupation ebele oyo ezali soulever gouvernement azali ko rassurer secteur privé na oyo etali nombre ya ba sujet ebele mingi pe a évoqué ki ba disposition mosusu ezali prévu na loi de finances rectificative lokola ba discussion autour ya facture normalisée. Parmi ba avancées oyo emonani tokoki kotanga reprise ya fonctionnement normal ba mécanismes liés na création des entreprises pe ba mesures ebele oyo ezamaki na cadre ya loi de finances rectificative oyo euti kozala adopté et pa ya gouvernement ba discussion ba lobela ki pe formalisation ya ba activité économique informelle considéré lokola enjeu moko ya makasi pour un élargissement, il y a assiette fiscale, puis renforcement, il y a contrôle, il y a l'État, il y a activité productive. Pour un gouvernement de marche oyo et qu'on permettre qu'à améliorer l'encadrement opérateur économique, car si le sous favoriser meilleure intégration, il y a acteurs informels, natifs économique national. Oui, bah c'est là qui n'a pas échange oyo, bah représentant, il y a fait il y a Copmeco, bah commission engagement, il y a exécutif central, administrateur délégué, il y a Copmeco, Simon Mwamba, a souligné l'importance de la collaboration oyo ba entreprise bazali ko contribuer na paiement ya ba impôt pour na ko permettre na gouvernement azana ba moyen oyo elongo bani na politique na ye yangwana bazali ko dialoguer entre bango na gouvernement commerce ezali ko salima na climat moko ya transparence pe ya redevabilité na suka masolo ba annoncer feuille de route détaillé oyo et kozala finalisé pe kwa assurer mingi suivi et engagement oyo ezami na ba différentes parties document oyo ezali ko préciser ba réponse oyo et pesami na exécutif na chaque préoccupation oyo ezala que soulever ba ministère responsable pe mise en œuvre na yango ba échange oyo ezali fixé premier ministre azali ko disposer outil moko ya malonga ya suivi oyo ezali destiné pour na ko garantir exécution effective ya ba mesure oyo ba yokanaki na secteur privé. Bosimba que premier ministre a instauré na cadre d'échange régulier et longo na patronat oyo azali ko considérer loko la partenaire moko ya malonga na économie nationale na raison ya beaucoup d'union so par trimestre. Mpona kosukisa primature boyeba ke na instruction ya première ministre Judith Suminwa directeur ya cabinet adjoint na ye Edith Tambwe chargé ya ba question socio-culturelle asangisaki ba expert ya ba ministère sectoriel pe ba structure ya santé mpona ko harmoniser riposte contre épidémie ya Ebola. Nathalie Kaila. Il y a Premier ministre Judith Suminwa Tuluka, directeur et cabinet adjoint naïe en charge de la question socio-culturelle Edith Tambwe, à Sangis équipe expert, il y a un ministère sectoriel, la structure, il y a santé, le service étatique pour nous harmoniser, riposte moko en prélude, il y a grande réunion stratégique où il y a co-présidé, chef il y a gouvernement, directeur général et Institut national de la santé publique, INSP Namokose, Dieudonné Mwamba, a placé interruption, il y a chaîne, il y a transmission, il y a sommet, il y a priorité, a plaidé pour la gouvernance unifiée à travers plan moko unique, il y a bouclage, il y a budget global. Pour lancer l'opération gouvernement a libéré première allocation il y a 20 millions de dollars au-delà de la promesse et partenaires financiers ministère il y a budget a examiner les mécanismes légaux pour débloquer enveloppe supplémentaire ministre provincial et la santé a évoqué arbitrage budgétaire entre plusieurs ministères pour nous alimenter fonds moko spécial d'urgence. Ba participants bango nyonso ba exige ki intensification ya communication ciblée na ba province oyo ezali touché de ni à maladie pe ignorance ezali ko exposer personnel soignant riposte intègre oyo milieu scolaire pe ba église nyonso et sengeli kopekisa ba rassemblement ya makasi installation ya point ya lavage ya maboko ko préconiser toko tombola ba lieu public oyo ezala mise à disposition ya ba gel antibactérien liboso ya impact économique direct épidémie oyo ba ménage ministère ya ba action humanitaire plaide
azali ko plaider na ngambo na ye pour na soutien d'urgence na population bazali affecté. Expert ya ministère intérieur bango ba solliciter ba ressources adaptées pour na ko faire respecter ba mesures restrictives. Boye police nationale congolaise a ko se déployer à côté des escadrons soit 300 policiers pour na ko sécuriser ba intramédicaux pe ba équipe sanitaire na Ituri. Bango bazali ko préconiser ba agent oyo originaire ya province ba ye ba na kozala cantonné pe bazala prise en charge na coordination pour na ko éviter risque ya propagation. La question mususu elobamaki lokola ba participants balobelaki formation ya brigade de lieu pona enterrement d'une pe sécurisé pe ba fourniture ya ba sac mortuaire nyonso ba précisaki yango na Beni na ba frontière direction générale ya migration et sengeli a renforcer contrôle na ye ya traçabilité pe ba voyageurs nyonso oyo pe na ba thermoflage ba fiche sanitaire pe ba solution hydroalcoolique na ngambo na ye collège santé ya présidence ba suggérer mise en place ya cellule permanente pe ya monitoring ya ba épidémie. Gouvernement souminois azali engagé na course contre la montre pour na ko briser chaîne ya transmission ya virus oyo période d'incubation na yango ezali ko varier de 2 à 21 jours. Objectif principal ezali ya ko faire chuter mortalité na ba zone de santé lokola Mungbalu, Bunia, Rumpara pe baluka ko protéger ba province voisine et longo na ba pays limitrophes. Bosimba ke souche Bundu Bugyo eza na origine ya 17e épidémie oyo emonani actuellement na province ya Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri. Épicentre ya foyer oyo Organisation mondiale ya santé OMS a déclaré crise oyo ezali ko toucher pe Uganda. Ezali lokola urgence ya santé publique ezali bongo na portée internationale depuis le 17 mai eleki. Bosimba ke numéro vert et ezali désormais disponible en cas ya symptômes topé na ba suspect et pesami conseil na bato nyonso ba benga na lombango numéro 151. Na masolo mosusu baretenir que président ya conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana a présidé lundi 25 mai séance académique consacrée na thème la politique de la République démocratique du Congo comme contribution au développement national. Christian Kengebeni héritier Mapindemi. Président du Conseil économique et social, son Excellence Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a présidé lundi 25 mai 2026 séance académique ezalaki consacrée na thème la politique culturelle de la République démocratique du Congo comme contribution au développement national. Ezalaki animé et payé à son Excellence Madame Yolande Elebe Mandembo Oyo Azali ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Bosimba Kebokutani Oyo ezalaki na cadre et à mission consultative, il y a conseil économique et social, organe constitutionnel chargé à émettre avis technique na ba grande question oyo ezali kolobela gouvernance nationale. Na titre wana conseil économique et social a produire déjà na session octobre 2023 avis moko consacré na ba industrie culturelle créative, bilan et perspective. Bosimba kenamo ya ouverture na président ya conseil économique et social a souligné que séance académique oyo ezali ko viser ko renforcer ba capacité conseiller ya République démocratique du Congo pe ko préparer futur moko projet d'avis oyo ezali destiné ya ko accompagner politique culturelle portée na ministre de la culture, art et patrimoine. Madame ministre ye atalisaki accompagnement ya conseil économique et social na secteur oyo ezana litomba po na mboka na biso. Accompagnement oyo ezali koleka aba avis ya conseil économique et social ndenge mission na ye epesameli ye na mobeko ndenge président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala atalisaki alobelaki pe lisusu beaucoup tani oyo ezali véritable cadre moko ya échange entre ba conseiller ya République, ministre de la culture na bit ya ko accompagner ba réforme oyo ezali engagé dans secteur stratégique lolenge vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kotalisa nden exposé na ye ministre Yolande Elebe Mandembo a présenté ba réforme ya ndenge na ndenge oyo ezali engagé na secteur culturel depuis 2024 lokola ordonnance oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux na makambo etali culture PA décret oyo ezali kolobela statut ya artiste professionnel pe ya culture boye oratrice expliqua ki ba réforme oyo ezali ko viser
boye véritable levier à développement économique, social et diplomatique. Boye ba échange oyo entre ba conseil à République et longo na ministre et permettait qu'il quoi aborder ba préoccupation ebele na makambo etali promotion ya ba valeurs culturelles, professionnalisation ya ba artistes, diplomatie culturelle, et développement ya ba industrie culturelle créative. A clôturer qui intervention na président ya conseil économique et social atangisi litomba ya culture na construction nationale pe na développement ya mboka. Culture oyo ezali colonne vertébrale ya peuple congolais oyo ezala négligé boye ignoré pe ba fondement même yango ezali identité cohésion sociale ya développement ndenge son excellence Jean-Pierre Kiwakana Kimayala atalisaki président ya conseil économique et social a rassuré ministre de la culture na accompagnement institution na ye na nzela ya ba vie pour na ko préconiser pe ko destiner mingi pe ko soutenir ba réforme oyo ezali engagé na secteur stratégique oyo. Honorable Mao Twene Elias Selembao a présenté qui proposition ya Edith Oyo ezali kolobela bongo renforcement na accès ya population na ba soins de santé na nzela ya ba mutuelle de santé Christian Kiangebeni. Vendredi 22 mai 2026 na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa séance plénière ezalaki et pa wapi tomonaki présentation ya examen pe ya adoption ya projet ya UDI oyo ezali kolobela ba mesure incitative na profit ba mutuelle de santé na ville ya Kinshasa ezalaki présenté et pa ya honorable Mauntwene oyo azali député eli ya commune ya Selembao proposition ya UDI oyo ezali ko pour renforcer l'accès de la population à soins de santé, dans la ya accompagnement et la promotion de la mutuelle de santé, où ils allaient considérer le levier important, il y a solidarité et la protection sociale. Adoption il y a texte oyona assemblée provinciale il y a Kinshasa et ils allaient marquer avancée moko significative na volonté de l'institution provinciale. Il y a quoi encourager le mécanisme durable pour favoriser meilleure couverture sanitaire na bénéfice de la population ya ville ya Kinshasa. Boyoka honorable Mautwene na micro ya Info Lingala. Région à Liboso pour aider aux aides à Yambo. Oyo esimi penza posa ya bakino na makambo social. Biso bakino tozali na problème mingi makambo social. Mais aider oyo eye ko simba penza posa na biso. Et chez nous, ezali parce que naza porteur il y a dit aussi mesures incitatives au profit de la mutuelle de santé et tout autres syndicats biso bakinois na bakinoises ya ko s'organiser na ebele partout pour la créer ebele mutuelle de santé et plutôt s'adhérer ebele de sous pour te profiter na soins de santé moko ya malamu ya qualité ya malamu mais na baku moko ya mutie lokola ezali ka ya ba pays et nous cherchons à développer au biso les autres emboîtés papa et objectif il y a un autre ezali pour soutenir vision il y a mokonsambo ka Fachi Beton quand chez biso balobake moto à l'axaranzela bazaka toujours simanae to bengi Fachi songanzila c'est-à-dire après si biso elengi après si biso matière ya couverture santé universelle oyo ya bandaki déjà na maternité ofele et biso total mais partenaires soit robotate bakino bazam susu ya troisième âge ba minere bazali ba profiter nango de lengeni na gratuité la couverture santé universelle wana et côté liawa pour te pesa na bakino masolo. Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa Brèche Engali a organisé qui marche moko ya Kafu elongo na ba base na ya commune ya Maluku pour soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo héritier Mapinemi Fabrice Lundomi ba accompagner qui Commune ya Maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te mobange na carnaval oyo bozali komona ezali bongo Union Congolaise ikona mokuse parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba awa secrétaire exécutif provincial ville ya Kinshasa CEP
Bridge Engalim Firi Obama oyo azali le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku a mobilisé ki bato na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona drapeau ya ikona maboko fanfare ezali kobeta loyembo na monoko bana nyonso ya iko ya commune ya Maluku batelemaki balobi bango nyonso bazali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mission oyo peuple congolais apesaki ye pona komema mboka na biso République démocratique du Congo eyeba na kotambola na ndenge ya malamu pe na même occasion bazali ko soutenir ba institution nyonso mobange na carnaval oyo ndenge bozali komona ezalaki réussite totale commune ya Maluku eyindaki na ndenge ya kosakana te botela bino moko. Engalim Firi Obama oyo babengaka le lion de la ville, le seul et l'unique leader ya commune ya Maluku ye a mettre bato nyonso d'accord awa na commune ya Maluku moto moko azali te ezali kaka Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville oyo ye moko aza leader ya commune ya Maluku mobilisation ya boye esengeli ozala kaka Bridge Engalim Firi Obama pona kotombola bendele ya iko awa na commune ya Maluku. Pas une parcelle sans union congolaise awa na commune ya Maluku yango vraiment eteli samaki. Osimba pe boyeba ke bana nyonso ya union congolaise awa na commune ya Maluku na bokambemi ya secrétaire exécutif provincial ya iko ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama balobi bango nyonso na sima ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango nyonso awa na Maluku baponi na bango iko ba adhésion massive pe ezali kosalema na ndenge ya kosakana te pamba te bamoni pe mosala oyo autorité morale ya iko Daniel Mukoko Samba azali kosala na kati ya gouvernement ezali tango nyonso kopesa bango esengo yango bazali tango nyonso ya kotelema pe bazali mobiliser pona ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo les lions de la ville Bridge Engalim Firi Obama commune ya Maluku ezalaka tango nyonso na maboko na yo yango awa balobaka mabele mame ezali vraiment ya yo Maluku ya kosamba ezali te. Communauté Itna en charité du Congo na bokambeni ya représentant légal na bango Maola na Youssouf Kembo ba célébrer kitoko mercredi 27 mai na stade Vélodrome fête ya Tabaski. Plus de 1000 chiites babimaki na 4 coins ya ville province ya Kinshasa basanganaki na stade Vélodrome pona ko célébrer Idi Tabaski, c'est-à-dire fête ya Tabaski lokola motomoko elongo na représentant légal na bango ya communauté Itna en charité du Congo son éminence Maola na Youssouf Kembo bafongola kinteke na bango na ba prière ya makasi oyo babengi yango Idi Tabaski. هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله akandenge boyebi esika bashiti basangani liloba ya ala eratakate nde ya cérémonie ya Tabaski oyo epesamaki epa na ye moko représentant légal ya Seiko Maola na Youssouf Kembo kuna atalisaki bango ndenge tango nyonso esengeli batambolaka bisika nyonso tango nyonso ngonga nyonso na kati ya mibeko ya ala atako mikakatano balemba te basambela pe basalaka basacrifice po batrouve basolution na baproblème na bango na mozindo apesaki bango exemple ya Thomas Ibrahim oyo ala asengaka na ye asacrifie fils ene na ye lokola azalaka moto ya botosi atosaka pe ala atrouvelaka ye solution abimiselaka ye nyama oyo atumbelaka ye mbeka. Merci
bonne fête na bino na bandeko nyonso oyo bakomona biso na sortie oyo tosali nzambe ayamba priere ya bamusulman nyonso to basali na fete ya Idi Tabaski na bandeko nyonso to bazalaki na biso na molimo bazalaki na biso na makanisi sans tendance confondue chrétien non chrétien nyonso to bonne fête parce que eza mokolo toyambaka moto nyonso to po tokabola na ye esengo nzambe ateli tokosekola na mokolo ya liboso topartizaki na bashiriki to mpe bamusulman nyonso to ya kati ya monde ke soki tokomi na mokolo ya lelo ya pèlerinage ezali mokolo ya compte rendu parce que tokomi na suka ya mbula Zulhijja nde place oyo tobandaka pèlerinage bato nyonso mpe batika bandako na bango baya na pèlerinage po ezali ngonga oyo tokopesa compte rendu ya ane mobimba oyo totambolaki liboso ya nzambe e tokosambela nsima ya kosala nyonso to mpona kosanga nzambe asengi biso tokosambela soki tosambeli nde esengeli to égorge soki to égorge nde wana nzambe ayoki compte rendu na biso mpe abakiseli biso mobembo mosusu oyo ezali na ane liboso na biso ezali koya. Compagnie africaine d'aviation CAA azongisi déjà bavol na ye ya Kinshasa Bunia grâce poba. Bunia na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunia bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place Nabino. Cadre spécial paix à classe pour la organisation. Il y a différentes cérémonies. Nabino Eza Semonko, le précieux hôtel Nickel Biscuit. Kinshasa! Ah oui! Bonta le loko engengisi tsangu yango yo. Le précieux hôtel. Bon mais ça l'a désormais na combo. Le cadre oyodi. Le précieux hôtel cadre paradisiaque. Netika kesika banjelu bakitaka. Kitoko nenengi bakisa lumière pe beauté. Hein? Et moko kutu. Okoko confondre nango na beauté pe sointeté maison blanche des États-Unis de Gazaka. Pour bolanga loyo wapi pardon. Zoa salle de fête. Pour na marié de rêve. Religieux to coutumier. Ah ouais zo makambu ya libre maté kofelete. Avec le précieux hôtel. Histoire ndeti kalaka. Au salisi mariage awa. Batu bakanisi osali yango na Champs-Élysées. Nzoka kaka na Kinshasa wa. Décoration salle et kuma na ndenge ya defate. Et salle makaselo ngula bino. Nyonso awa classe de classe. Bakisa noblesse. Climatisation na kati. Bondi belanga Canada ekosa. Kendaka te mobange na groupe eza na poète. Oh olingo salisa anniversaire ya très bonne qualité. Tope cérémonie moko bolinge tikala inoubliable. Conférence to réunion cadre idéal yango yo. Le précieux hôtel. Joie ma chauffandise, ba couvert, ba verre na ba assiette mo kwake, jeu de lumière, ba kisandoule, konono na konono. Bokanisi esili awa siko bozozo ba chambre matela mosuni nyekese neti douceur ya mpose jacuzzi na pointe pour na ba marié boza na droit nango après cérémonie même pour na bino bana mikili bokoki kozwa ba séjour awa différence de poto ezate ba chambre moderne ezala libanda na ba couloir neti esika babongiseli président Fachi Aleka restaurant mokwake bakisa lungement pour na collection ba meilleur moment entre amis car surtout dans le pression hôtel ezawabie yoka boulevard Lumumba arrêt ya batwa entre Petro Congo kaka na bandeli wana okomona panneau lumineux bien mentionné le pression hôtel avenue Mobutu numéro 3
Komila Masina, Oza Mobimbadi. Ah, les précieux hôtels, l'XP les kakaboete, conforme à Kassiboye. Eh, bon l'embeseke, nyonso kaka pour la conséquence ba Congolais, vous êtes le meilleur. On n'aime pas les pays comme ça. Motiva pesa potopota kitoko toza mokolo okoki na komela yango Stéphane Scan. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbara limbakate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama lekisa mwana. Sukana mbimbi. Tozana avis de recherche et outil comme la biso awa bona la lecture non. Commissariat provincial ville ya Kinshasa, coordination ya police judiciaire. Baza koyebisa na moto nyonso akomona bana mibali oyo mibale na ba photo neti oyo. Kombo na Patrick Maunji, complice na yeyo. Kombo na Tishig Yanzenza. Bakanga bango sans hésiter. Pe ba mema bango na état-major ya commissariat provincial ville ya Kinshasa. Na groupe de lutte contre la criminalité stupéfiant. Topi ba mema bango na la police oyo eza pembeni. Ndenge bozomona bango boye baza miyibi ya kosakana te bafakwa bayibaka batala nsima te. Même ata yo bokutani na ye na dossier ya mbongo yebaki bakobikisa yo te. Na yango la police eza kolukisa bango mpona vol bauti kosala ya mbongo ebele. Soki omoni bango to moko na bango kanga ye memai na la police mpo moto nyonso oyo akozwa bango aza na lifuta monene ya $10,000 oyo ebongisami mpo na ye. Même bamapinga nyonso esika bazwami bosengami kolukisa bato oyo. Numéro ya contact soki bozwi bango yango yo 081 524 66 13. Communiqué signé commissaire provincial de la police ville ya Kinshasa mwana mboka Israël Kantu Bakulu. Et on est assis la kate info lingala journal a peu pona peuple ya mokolo ya mercredi 27 mai 2026 yango e komi na suka mingi soki bosepela tinango bo pesa merci na Nathalie Kala Kapenda oyo a kumbela ki édition papa zaki assisté et pas ya grâce pour ba na sima caméra pe montage tozala ki bongo na Igon Tingi pe Fabrice Lundombi journal a peu pona peuple zaka supervisé pas hérité ma pile mes coordonnées et pas Stéphane Scan de Bandeko Bot kala malam au revoir. Ezando réalité, CAA, compagnie africaine d'aviation, Fumu. Pas de temps mort, nama solo ya mapata. Rafale toujours, botu nangani niye, number 1 ya mapata. CAA, azongisi bavol na ye na Bunia. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunia, 3 fois par semaine. Veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.